Avant la musique na carrière na yo. La famille na bino, famille à papa ou bien famille à maman na bino. Bakanga yo déjà ndoki. Afo bon la mutema. Donc et to bandi une émission bien, bandi na présentation. Yo muto bebe c'est mission parce que yo mo so lo baté au bebe c'est mission na yo. Bon. Osa muto. Ko mape na kamu bakanga ki yo ndoki. Famille peut négliger qui yo parce que quand la répertoire notamment préparer mission na yo, osa muto famille vraiment et peut ça au chance. Osa muto ba traiter yo ndoki, oteka ba mapa na nzela, osaki mutapasi ndeto ba na chena mutapasi famille boaka ki yo. Mais comment na yo Léon à Paris, na so ba teka famille ngo est-ce que ba yebi yo na Paris bien ba quand ça Ituri. Après séparation familiale. Basaki ni bakanga biso bandoki. Bosaki nombre à combien pour bakanga bino et sali ekiri ya bandoki ya famille ou bien bosana nombre moko boyo osaki yo moko parce que tango biki bakanga ki biso bandoki na famille. Bosaki à peu près combien? Non ben il y a une famille mobimba. Biso, maman na biso na bandeko nanga. La famille à Tutuna que les gens connaissent na Kinshasa. Et ma mère biologique, maman Pascaline Moueti, mon grand frère Cédric Yelenge. La suivante, elle est décédée. D'ailleurs, tout ça, nos émissions, les deux à jour aux grandes sœurs à Botama, mais elle n'est plus avec nous. Voilà. Okay. Vous êtes marié? Ah, marié. J'ai 4 ans de mariage, j'ai sali ma femme là où elle est. Madame, mon épouse, Maya Racheté à tout. Love you, je t'aime. D'accord, je t'aime. Non, ngandim, yo le bas. Je t'aime pour la maman. Et ça pour la gâte? Ah, yo faut la maman, on vous aime. Ouais, maman, biso lingi yo. Ah voilà. Ok, non bon na ndenga bon. Si ko bossa la kan ndenge nene, comme on a trop jeune, boye, au bala 4 ans parce que bandi qu'on a le ko ba frère Mike Kalambai. Baza na un problème il y a choix. Donc aza divorcé. Nandimité yo l'équipe passé Moïse Mbie. Oh, il n'en a super moi cité. Mais yo, au bala déjà. Au moment où vous êtes trop jeune, au bala. Mais, oh, yo, zota moi na Paris. Parce que nga na banque qui te pour na bombilo ba problème, oh, yo, sala na Paris, ou bien, oh, yo, zota mbola. Moi, je suis un journaliste, na lobaka, oh, nga na moni. Bande ko ya ba signo so ba entouré yo na Paris. Ezaka ka pona musique, ou bien, n'invite bongo ça, we are the world, oh, yo, Michael Asake. Bande ko ba anta mono baza banani, pas na pas Didier Nsouka. Bino bozaka na ba servante. Siko ser on a eu contre-temps, lelo na ser musu ya pembe. Yango ti. Donc ceux qui lobby pe au kende côté quelque part, c'est pas offensif mais ser musu soya. Bosaka nene pour gérer ba ser nyoso ba entoura bino mais bolingo ta mona ba mi balete. Kapiba refrain nzembo poyemba nanga. Te tozoyo ozongi lelo tam. Ozo avant zonga kin. Ceux aninga na oyemba boye poyemba ngesa bien. Yo mbela nzambe te. Te na yembaka. Nzambe ko mbela nzambe. Ya frère Matou Samuel. Ah, OK. Na trop Matou Samuel dans na mituni nzambe. Ogi misayembaki. Na zami to mais notre travail pe ba chana yo. Concert en Suisse aux Alacan parce que bata Suisse c'est là haut. Bata Suisse base la ngai le 22 novembre na ozala déjà na Suisse parce que le concert est le 23. Dans la Suisse le 22 novembre, on a s'est installé et puis le 23 concert, on a au moins une semaine en Suisse. D'accord. Tant que ta carrière, non, ni yo regrette la carrière, ni ne faut ça là, non, au commune la place wanate. Ni il faut na ça là. Les affaires on a réalisé concert mon stade des Martyrs. Batu batondi ebele osani zela vous posez la question faut na réaliser concert mo bona stade des Martyrs batu batondi ebele siko to okumisa nzambe non seulement okumisa nzambe tant to silisi to sangisi offrande to ki osunga petit peu na bien ndeko émission bien au monde na ok non gentil na ok non bien siko tala rêve yo pesanga yo il faut martyr Mati kutu musicien mukila ilo na osepela pardon tikelanga OK Adidas Arena vena biso waze ko boti soki lokolo pasi waka na Paris o lokolo déranger frère yo ndeko taboya ka bato batala ka biso bili mozo ka biso sko net nga na poser ba question pour ni ko sala nga boye ke yo zo rêver martyr. OK ata papa ya liloba papa ko d'avant que beta
bato bamona ye basala mpiaka na martyr donc rêve na yo po eza nango casino de Paris botutana na Fabrigas yo ozowela stade martyr. Il y a eu un groupe de gens qui m'ont sous-estimé, mais yo mon na Paris. Donc ça me fait plaisir de sous-estimer et puis ça va de pair avec mon nom. Atutu n'avait dit rejeté. Donc nakendati na commune pour na changer kombo nanga. Et longwa tutuna. Nakendati na commune, na opeso ba information pour na changer kombo nanga longwa tutuna. Et c'est là que le Seigneur me dit que kombo no yo changer té. Ozala atutuna mais ba effet kozala na nzoto na yo, to na vie na yo. Ça va prouver aux gens que moi j'existe. Pour ça, rêve na yo et ça qui un jour oye mana bina filé. Rêve peut-être PC bina filé mo te place à la biso. Non mais non, je les salue en passant bina filé. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Natekama pa na ebikisi te kasi lelo tomboli kombo na ngai nauta na village na yebi eloko te mokonzi atali aponi kaka ngai ye nasala masumu nafuta eloko te kasi lelo nazokota lolai nazomata 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 lokola mpongo. Je me souviens yaya yesue nautaki dans les néants kasi lelo na plata mombelenga na fandi nazomata Voilà. Bonsoir, bienvenue. Batumingi Bozota Labiso, merci Nabino, merci na Christian Kabongo PDG. Oyo lelo akozana biso na pemeni po atala tournage émission yo ezalaka toujours géré par manager Francis Mberwa. Oyo akozana biso pelelo, merci na bande ko Afrique du Sud, bande ko Canada, Bozota Labiso presque mingi. Merci na senga na biso Lombongo carton 100% na mboka Belgique et Simbaki déjà. Donc voilà, akozana retourne à Paris, je crois le 10 décembre tozane na kata Paris na kati ya studio toza pona mbala liboso na réalisation toujours ya Manotunga tozali na frère Nabiso. Dieu merci. Bonsoir et bienvenue na plateau Nabiso. Merci beaucoup. Bonsoir tonton David Mombele. Santé, ça va? Très bien par la grâce de Dieu. Ngana sepeli parce que na bana yo komandze mona yo ngana poto yo na Afrique na yeba kité ki un jour tokuta na poto les lotos en kata Saint-Denis et au salon deni ni eroso mona poto ndenge ozota mona poto et ça l'a bien, ça fait plaisir parce que ça déjà pays mususu ou mboka mususu par rapport à bisika na mesana déjà kufanda, donc ça me fait plaisir na découvrir bisika na komate. Ça me fait plaisir na mona bandeko na mona musika na mona David Mombele na mona Marno, na mona manager, donc na mona batu nyonso na mona lelo.
Voilà, biso to PCO, merci na présence na yo na kati ya Paris. Merci Ba séjour na yo ezo le kabo. Ozali musicien ya gospel, musicien nzambe to bengaka. Nga na sepeli nano na habillement na yo. Parce que kala to ebaka ba série ba frère Patrice ba ngebe otali veste et Paul Tiawa. Neti donc on se comprend était mais comment na boui na moni mamo classe malamoko olati bien. Biso to bombela ba to makamite ceux qui olati bien to lobaki olati bien. Mbala liboso ya poto Mbala liboso na ya poto. On est poto ndé. Ça va. Poto ça va. Ça va. Oui, kokanga ba photo na Tour Eiffel, au mon Champs-Élysées, au mon ba place au Reva au monaka ou bien aux ana mission mobima ko ça na poto. Bit ya voyage na poto sani. Naïe ba tournée ecclésiastique, naïe na ba tournée ecclésiastique mais na production, je crois qu'affiché na télévision, na production na Suisse le 23 novembre na concert Ta Volonté. On a un guest invité spécial, il y a sœur Rebecca Makengo. Voilà. Quand nous na poto na habité oye na ndenge ya musique kaka ou bien démarche moi salama qu'il fallait oye poto na ndenge na omoko. Na ina ndenge musique. Bon, à la base s'il faut que kota na ba détail et comment on va milai mais na poto pour la musique. Oui, pour la musique. Oui. Voilà. Avant ba na musique na carrière na yo. Na famille na bino. Famille ya papa ou bien famille ya maman na bino. Bakanga déjà ndoki. Afo bon la mutema. Donc et to bandi une émission bien, bandi na présentation. Yom to beb c'est mission parce que yom so le baté au beb c'est mission na yo. Bon. Osa muto. Ko ko mape na kambo bakanga ki yondoki. Famille pe négligé ki yo parce que quand la répertoire notant on préparer mission na yo, osa muto famille vraiment et pesa au chance. Osa muto ba traiter yondoki, oteka ba mapa na nzela, osaki mutapasi ndeto ba na chena mutapasi famille boaka ki yo. Mais comment on a eu Léon à Paris, na so bateka famille en est-ce que ba yebi osa na Paris be ba quand osa Ituri. Habité. Bon, question on ont vraiment au sérieux parce que ils ont englobé Vinanga Mobimba et puis son on le solo et surtout que on a sur Paris. J'ai pas voir des larmes aux yeux que les gens qui nous suivent comprennent quand même. Après c'est vrai, Mamboloba, je crois que là je te félicite parce que osa vraiment journaliste professionnel avant de tourner émission qui osa la investigation pour avoir information. C'est vrai, Dieu merci à Tutuna, Azala traité non seulement Ndengolobi wana Ndoki, mais beaucoup de choses. Hein. Toute la famille rejetée n'est pas kozala na valeur moko na milieu to banda ovanda. L'isolo na oloba boeza les passés. Ça n'a rien à voir avec le jour, c'est-à-dire la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc son obetango lingolo batege nana passé wana na mutu nanga mais ça pourra aider quelqu'un ozolanda biso à comprendre que na outil quelque part pour na koma awa. Donc c'est vrai na passé na biso ba kanga biso bandoki na famille après séparation familiale basaki nini bakanga biso bandoki bosaki nombre ya combien po bakanga bino ezali ekiri ya bandoki ya famille ou bien bozana nombre moko bobi ozaki yo moko parce que tango biki bakanga ki biso bandoki na famille bosaki a pepe combien non ben il y a famille mobimba biso maman na biso na bandeko nanga la famille à Tutuna que les gens connaissent na Kinshasa et ma mère biologique maman Pascaline Moueti mon grand frère Cédric Yelenge. La suivante, elle est décédée. D'ailleurs, tout ça, nos émissions, les deux à jour aux grandes sœurs à Botama, mais elle n'est plus avec nous. Annie Moueti, paix à son âme. Ouais. Et puis, troisième, les alliés Fisco à Tutuna, Philo à Tutuna. Quatrième, Germaine à Tutuna. Cinquième, Denga. La famille Nabino. Ah, la famille. C'est quoi? Et arriva qui n'dengenin, qui baka Nabino Bantoki. Et ça qui est problème la famille. Le roi de famille après l'Iwa. C'est Dieu qui permet à ce que Mouta Koufa, c'est Dieu qui permet pour Moutou Azalassou na moïté, mais oui, message des véhicules dans la famille, donc et comment il la biso batutozaki derrière la mort de notre défunt frère qui est parti, après il a créé séparation familiale. Voilà. Après, il y a un pour ça qui est dans le monde de la musique chrétien? Non. Déjà, Nazaï déjà chrétien parce que Marambouane Lekin en 2011, nga déjà 2009, Nazaï déjà Mouto Azali baptisé, Mouto Azali déjà yambillé sur le cola, mon konzipe mon bic ici.
nazali déjà serviteur na église nayimbaka déjà na chorale mais makambo wana ntango ekomaki permettre nga na s'attacher lisu na Nzambe pour dire que vous pouvez compter sur les gens beaucoup compter na batu mais batu wana na dernière minute bako sundola bino batu wana na dernière minute bakoki kotia bino musika batu wana na dernière minute bako latisa bino titre mususu to pe identité mususu. C'est ce qui m'a permis en sorte nazala lisusu trop accroché na makambo Nzambe. Yo botami yapi? Na botami na Kinshasa. D'accord, ça mona combien? Na koli na Ngalima mais na botama na Mbanzalemba. Voilà. OK. Vous êtes marié? Ah, marié. J'ai 4 ans de mariage, j'ai sali ma femme là où elle est. Madame, mon épouse, m'a racheté à tout. Love you, je t'aime. D'accord, je t'aime. Non, ngandim, yo le je t'aime pour la maman. C'est ça pour la gâte? Ah, yo faut la maman, on vous aime. Ouais, maman, biso lingi yo. Ah, voilà. OK, na bon na ndenge bon. Si ko bosala ka ndenge nini, comment na yo trop jeune boye, au bala 4 ans parce que bandi kona yo lokola ba frère Mike Kalambai. Bazana na problème il y a choix. Donc aza divorcé. Nandimité yo l'équipe passé Moïse Mbie. Oh, il n'en a super moi cité. Mais yo au bala déjà. Comment on vous a trop jeune au bala. Mais oh yo zota mona ba on a Paris parce que ngana na banque te pona bombilo ba problème oh yo sala na Paris ou bien oh yo zota mbola. Moi je suis un journaliste na lobaka o ngana moni. Bandi ko ya basi nyoso ba entouré yo na Paris. Ezaka ka pona musique ou bien n'habite bongo ça we are the world oh yo Michael la sala que bandi ko ba ta mono baza banani e pana. Comment ils vont déjà combien? Mais c'est tout à fait normal parce que non, est-ce que nous sungangai moni elonga na lobby il permettre yondo pe c'est la réponse. Na Paris zamboka mpaya et là pour la première fois donc c'est tout à fait normal na tambola na. Ça on a dit que lobby. Ouais qui na sert to rataki mission lobby. Ouais qui na sert à couleur mususu. Na une servante de Dieu, maman Irène Souka. Elle est mariée, moi si il y a papa Didier Souka. Bino bozaka na ba servante. Siko ser on a eu contre-temps, lelo na ser musu ya pembe. Yangoti. Donc ceux qui lobby pe au kende côté quelque part, c'est pas offensif mais ser musu sokoya. Bosaka nene pour gérer ba ser nyoso ba entoura bino me bolingo ta mona ba amibalité. Bon, et alors David Mombe le botami na famille na bois, bwana bande kwa basit. Donc, il faut expliquer mon kilimo bimbage. Wana ande konanga, wana za mutunanga, wana za nani. Non. Naza à l'aise na tambola na mutu nyonso o na lingi na yi. En plus nga na vivre vie au singulier, na vivre vie pour na sala mutu rapport. Si ko bato nyonso o tambola bona Paris. O le bibe aux à l'aise non? Madame peut aibi ke o tambola ba basi na Paris. Madame aibi bien. D'accord. Maman aibi ke o tambola basi na Paris. Oh, ayebi ke na Paris. Ayebi te ke na otambo na basi na Paris ndingolo ma message on a zela. Non. Non, zela. Oui, mon côté. Ayebi ke na sur Paris zela. Ayebi ke na sur Paris, ayebi ke na zotambola. Ayebi pe ke na otambola na batu. Mais ko tambola na mutu, soka za mwasi elingo lo bate kaza mwasi na yo. Yo yambi combien d'appels awa? Est-ce que vous avez moi si pour tout n'avoir question et tellement on va relation tout ça. Voilà moi si. Moi si. Comment il comment la télé on le bas comme on a. Mais nga tangi moi si nangati. O sabela wapi na tangi komba moi si nangai na télé na lobby comme moi si nangai yo lobby te poani. Poza na bango ebele oza stabilité. Ah. Na sabela ka. O sabela l'église ni. Dieu merci à Tutuna, je suis. Oko fongola no mai po ce moulunge ye te moulunge zati on na mai omoni ba ole osali misise mo ya mukila to salango alinga mela mai ya bendi mai mena yi era mo ka vidéo téléphone ye bwa sundoli mai kuna kwa ibi mai te mela no mai na na fongoli na omela te bon ko fongola mai otiki obi omela mais mai quand même na omela na volonté na ngai yo forcer ngandeni espace alors ko poser la question. Je suis serviteur de Dieu. J'ai pris à l'aumônerie protestante de l'Ista Météo qui est dirigée par mon père spirituel que je salue, le révérend Eric Senga Shimba. Donc ils ont à Istandolo, place Ngana Sambelara, place Nazali serviteur et chantre. Yo oza kana problème nini na bana ya ba pasteur ya basi. Bana ba pasteur ndeni. Comment ba pasteur mingi na Congo balinga opusa bana na bango ya basi ba 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans pemi na yote. Et il y a fausse information. Déjà, on a fréquenté un pasteur, tu n'as
Donc question na yo changer na yo car pour wana fausse information. Moi je ne fréquente pas les pasteurs au Congo. J'ai pas presté dans des églises na si prestation na kangi bisaka na ba musicien OK. Vous avez un concert à Paris? Oyo non? Oyo en Suisse. Na Suisse. Obeta en Suisse. Na obeta en Suisse. Quand mokolo moto au monde a dit merci frère na biso. Akebeta na Bunya. Côté ba masasi zo beta na Est à Congo. Pourquoi bino tout beaucoup mikaka Paris Est à Congo ezawana. Pourquoi beaucoup no beta ba concert kuna te? Ben sogi opportunité peut ça mi obeta concert kuna to beta. Pourquoi pas Tobeta? C'est notre pays et on peut jouer partout. L'œuvre de Dieu est comme ça les mabisika nyonso. C'est pas forcément le roi en beta na Suisse, ndé directement fona ke beta na Goma to na ke beta wa. Puis ceux qui production peut s'amelikuna na okende na ye awa parce que nana mukanda ya awat. Ben on a OK Goma ndeni alors que nana contact par exemple et mimanga na Goma te pona sa prestation. To soit soki yote. Pas de soki yote. Bon, abocha na télévision bien fonga na yemba. Yonde yemba. Ah, nzambe yotikala na nyongwa moto te, papa na ngai nyongwa Sara yo futa na kimobange yo pesa ye Izake. Nyongwa ana ofuta na eklesia o pesa ye Samuel wo makamba boye soki yote nanye. Moto alongola kasoni soki yote nanye. Moto apesaka libala ye yote nanye. Moto apesaka promotion yote nanye. Moto apesaka ba visa yote nanye. Ozapi mutu mondi na oyemba bo o répondre yo embela nzambe te oza rap. Frère. Kosi ataza mosika soki ayoki mongongo ya mwana asalaka nyonso ayeba nani azosimba mwane. Ata papa azali fonctionnaire na mbongo moke leta zwaka asalaka nyonso mwana tanga pasilisa kelasi oyanga papa lalaka te tango nyonso kobundela ngai yo na obenga yo yaya o Nzambe na ngai oyo yo nde moninga malamu ye abokolaka ngai oyo yo nde papa ya bana ye. Osala investigation bien te fo yo kapiba refrain nzembo po yemba nanga te tozoyo ozongi le lotam ozo avo ozonga kin so za ninga na oyemba boye po yembe ngesa bien yo yembela nzambe te na yembaka nzambe ko yembela nzambe ya frère Matou Samuel okay. na trop Matou Samuel dans na mituni nzambe ogi msayembaki na zami trop mais non travail pe ba chana yo concert en Suisse aux Alacan parce que bata Suisse c'est là haut bata Suisse basé là ngai le 22 novembre na ozala déjà na Suisse parce que le concert est le 23 na ozala na Suisse le 22 novembre on a s'est installé et puis le 23 concert na ozala au moins une semaine na Suisse. D'accord. Tango ta carrière non ni yo regretter na carrière na ni il faut ça là non ni au commune la place wana te ni faut na sala. Les affaires ont réalisé concert mon stade des martyrs batu batondi ebele osani zela opposer la question théobine faut na réaliser concert mon bon stade des martyrs batu batondi ebele siko to okumi sanzambe non seulement okumi sanzambe tant to silisi to sangisi offrande to ki osunga petit peuple na bien ndeko émission bien au monde na que non gentil na que non bien siko tala rêve yo pesanga yo il faut martyr kutu musicien mukila na kilo na osepe la pardon tikelanga OK Adidas Arena vena biso waze ko boti soki lokolo pasi waka na Paris o lokolo déranger frère yo ndeko taboya ka bato batala ka biso bili mozo ka biso siko net nga na poser ba question pour ni ko sala nga boye ke yo zo rêver martyr. OK ata papa ya liloba papa ko d'avoir que beta bato ba monaye ba sala mpia kana martyr donc rêve na yo pesa no ba Casino de Paris bo tout na ba Fabregas yo zo la stade martyr ndeko soko kufi na podium wana siko biso siko ye obite to perdre yo donne to fani bo rêver martyr te na rêver martyr te question les akiboya na sunga yo parce que ni no salité question kasi yo poser une question comme agité yo mozolo ba marambu na ba conclusion non na si ça répond non mais la mai ko se déranger te opposer une question boy na makambo nga il faut nazo kanisa au sala ni nan na salité na répondre peut très bien na lobi na yo un jour
na réunir public ou na réunir les enfants de Dieu en train de louer les Seigneurs na stade des martyrs. Tout le bas stade des martyrs parce que ça endroit ils a plus mouné n'est pas na biso. Ça n'a rien à voir avec polémique au yolingo memana ya okende, concurrence ya stade des martyrs. Donc ko réunir batunali mo eza mouné n'est au silici, tant au silici to sangisi ba don na ba benga on ba subsistance pour na okende ko aider petit peuple. Et le roi n'est bénéfique. Est-ce que yo moni on mabe ponani? OK, on a concurrence ya bato ba stade. Non, ça n'a rien à voir. Donc ngai nazali Dieu merci. Et puis ce qui me fait du bien ndengo loba frère yo. O comprendre que sous-estimer non? Nga sou ça langa bien parce que ezo tambola na ndenge maram nanga fo tambola. Donc nga na vie il faut muta sous-estimer nga. Pona ya na Paris yo beti lisolot. Il y a eu un groupe de gens qui m'ont sous-estimé mais yo moni nga na Paris ndenge. Donc ça me fait plaisir ndenge yo sous-estimer nga et puis ça va de pair avec mon nom. Atutu n'avait dit rejeté. Donc nakendati na commune pour changer kombo nanga elongwa tutuna nakendati na commune na opeso ba information pour changer kombo nanga elongwa tutuna et c'est là que le Seigneur me dit que kombo no yo changer te ozala atutuna mais ba effet kozala na nzoto na yo to na vie na yo ça va prouver aux gens que moi j'existe. Rejeté mais na comment racheter. Donc yondo sous-estimer nga na ça langa bien. Pour jour ba bomba émission bin bolo barat mano bomba partie où jour na réalisera marambwana na relaxo image wana nzamba osala ngolu eza pour na prouver mututé mais eza pour na intérêt ya royaume eza pour na gloire ya nzambe emona na ke asala rapé aza capable de osala marambwana biso toloba toujours amen. Alors osandeni lobi peto mona pe ko comme pasteur parce que bino après ko yemba bosangisaka ko yemba na musique mbala moko ko comme pasteur eza mabe. Ça m'avait été une question. Pourquoi beaucoup là toujours ba chantre na ba question à chaque fois Coco ma pasteur. Coco ma pasteur ils a ma bête, c'est-à-dire nga personnellement na répondre en émission confrère non moko nga rêve na nga Coco ma pasteur ti. Na do calculer pété na vanda na ki tanga pour na comme pasteur. Mais so ils a volonté en Nzambe il faut na comme pasteur na okomango parce que nazo vivre na sena moi pour na accomplir makambu oyo Nzambe alingi na vie nanga. Moni donc mutu mususu pa goza laza chantre na expliquer kiango David azalaki berger David azalaki pe chantre donc mutu goza laza fois comme anaye pasteur mais aleki na banzela azalaki drummer azalaki chanteur azalaki nani ti asuki pasteur eza péché te soki mutu gomi pasteur eza lisumu poani parce que notre communauté totia marambo ebele na babenga nini to tia on a cercle moko ou na centre moko boy faut e marchaka kaka boy ce n'est pas ça ce qui les lozota la mboka na biso poto chité na biso awa ozamba programme il faut que ne Bruxelles au préparer makamebele pour la Suisse to koyamo retour après concert wana so zota la mboka na biso banani ba oboma mboka na biso eza ba politicien ou bien bino basali na nzambe o biso benga ka bato na nzambe parce que bino bolata na bino so ba tuer oboy nga na bima devant famille à moi simo oboy nga ba tete ngamba moko nga ba fansi yembe biso tuna ba kisaka bongo biso to ma ba aventurer nga taka nga mona dimi ke biso ma aventurer na biso ebi ma aventurer mais yo so ba peso na famille moi simo oboy même en Paris nde otama bo ba mono ba mon frère mutu malamu mais muta ba filmer wa muta ba filmer lelo oyo banani ba oboma Congo eza bino ba pasteur ou bien ba politicien est-ce que ngande faut répondre à la question mais déjà yoso yebi ke Congo eza okufa oyebi yango poani ke Congo eza okufa ngaza politique donc mambwana etali nango ngate nous on vit par la grâce de Dieu nous vivons au Congo c'est notre pays c'est notre nation donc tolingango ka bongo après oyamba ozano wa journaliste munene oyamba ba homme politique a opposé ba question soki banani ba oboma Congo ngana zanga mieux placé pour na répondre question ça rêve na yo et ça qui un jour oyamba na bina filé rêve peut-être aussi bina filé mo te place à la biso non mais non je les salue en passant bina filé apparemment kombo na elatinga parce que na émission mo na lobai que na rokipe ko yemba na bina filé. Mais pourquoi pas na bina filé? Je vais dire quelque chose. Soy bandeko ba Hollanda biso balanda ki émission précédente nangai. Toi na trois sortes de musique. Soy bandeko bazali ko landanga ba poser ba question ba yo ka réponse nanga. Toi na trois sortes de musique. Trois sortes de musique, toi na musique autoloba musique dite gospel
oyo eza dédié musique chrétienne oyo eza dédié uniquement mpona nkembo ya nzambe mpona gloire ya nzambe donc tozoyemba mpona kokumisa nzambe musique chrétienne toza na musique dite profane oyo tolobaka par exemple moto azoyemba mpona kovénérer moto azoyemba mpona kokumisa créature moko mpona akomi idole ya motu moko et puis toza na musique séculière eza musique oyo tozoyemba mpona genre organisme moko boye tozoyemba lokwa debout congolais eza musique chrétienne bien eza musique profane musique ya mokili bo debout congolais musique ya mokili musique ya mokili boye bisa ntoko changa na église faut zokumisa nini kasi na pesi 3 sortes de musique awa c'est-à-dire beaucoup yeba place ni beaucoup placé beaucoup placé filé toyemba musique séculière toyemba musique oyo ezote ya batu na ndenge ya social toyemba musique oyo par exemple les sangisi biso pona mboka toyemba on va chanter où est le problème Abezate parce qu'ils ont choix un jour peut-être au monde on a fallu non ce sont des êtres ce sont des bazaba bikela muyanzambe ba bikela muyanzambe abongola mutema ndenge nini soki yo approcher ete yo muto yebi liloba c'est-à-dire mutu tout soit vandi na ndaku azara déjà abota mitolo banzamba pesi maele pourquoi to yenda na classe parce qu'on va rencontrer un professeur ou azali na connaissance par rapport na biso à l'axibiso nzela de même que les païens qui ne connaissent pas Dieu faut bakutana na bato ba ebinzambe po balakisa bango nzela siko bino bolingi bato na bakutana te ba ozala bato na baote ya mande mais pourquoi choix ya bina filé et vous avez fallu na bino nde bola tisango kaka kombo ya bina filé c'est-à-dire mutu nyonso o ngana za lezi yo yemba na kapé frère Patricia comment yo ko rêver ka bina filé na rêver bina filé na rêvé bina fileté après moi est-ce que l'émission les arabes kati boy comme tambola na réseaux sociaux na rêvé bina fileté c'est un frère que j'apprécie beaucoup et puis je l'ai toujours dit un jour bon mon a bina filé bon mon a frère héritier Watanabe que je salue aussi bon mon a yembela nzambe de ayemba nzembe morawat oponanga utali buma mama na yeba anete oyebi pe yango na yebi yango ayembela nzambe yo seka na muto mbeto no na mama na bafle do yo kaka no musique non yo yebi honte yo sambela mo yebi honte ngana mutabukili moi je suis pas ngana hypocrite ngana yo kaka même ma femme sait que na yo ka nzembo héritier wana kombo na ngweza nini oponanga d'accord na yebi nzembo wana na yebi yango ebandeli tisuka na yebi instrument nyonso parce que en dehors ya osela nzambe ndenge tolobara je suis artiste musicien voilà. Na mato inanga na oyoka eloko oyo ezomemelanga quelque chose toyoka eza kaka yo poto lala wana toshite wana eza kaka Yesu oui nazalaki na mokili eloko pamba bazalaki oloba akomi na suka nakutani lelo na nzamba lola ngana simbi elamba nazwi lobiko ngaye diplômé alongo lisoni motote ezakaka Yesu marieux alongo lisoni motote ezakaka Yesu alatisi elamba ya sika ezakaka Yesu oko répondre lelonga nazwi libala ezakaka Yesu nabengami lelo mama mapasa ezakaka Yesu elevation nanga kindumba teo ezakaka Yesu anga succès nanga ya kisiteo mais yo ekola mama nzambe te poani ko yemba pende na oyemba siko ne me traitez pas d'orgueil ah non bino bo sous-estimez nzambe et suka na péché vous oubliez que Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant pas comme il oui bien géant. sûr mais yo que dans bobo sana ke pema o biso nyos tozana ngozo dépendre na nzambe pourquoi soka mutazui moi niveau ya si yo outa Grèce non natala be mission on peut outa Grèce outa Grèce non okoma poto neni nzambe mutasala ngulu alors que batebele bakufa na ba mai ba congolais babota na Grèce batebele bakufa na mai tena tu ba congolais babota na Grèce yo ndo sala succès botamla so 52 pays boy poko mapoto mais comment yo ba babota foko misa nzambe otamla 52 pays mais yo za bible
yo sa Bible Donc, mutako zora vie na yo apôtre Paul Ngai. mutako zora vie na yo boye et comme motivé et motivé puis a comme au sel nzambe. Voilà. Mais on négligé partie ouais. Non, Nabi Makamanzambe très bien. Alors tu Ah comme ouais. Sukato retenir départ les alliés Suisse, Bruxelles Suisse, après concert au Zongi Paris, tout me solo là après au Zongi Congo. OK. Dieu merci à Tutuna et mon nom. Pour les gens qui n'ont pas suivi Naïbandeli, comme on a Dieu merci à Tutuna Naza, conducteur de culte et chantre. Naza présentement sur Paris, ou soit na tournée Moko européenne, ou Naro Kende Belgique, déjà semaine Oyo, week-end au Nozana Belgique, son Sisi Belgique Narozonga sur Paris, pour na tournage et clip Moko. Après Wana Naro Kende Suisse, le 22, pour na concert Ta Volonté, qui est organisé par GLS Events et DM Prod. Donc, on va organiser concert. Wana, et la sœur Rebecca Makengo, on a invité spécial. Il y a sœur Rebecca Makengo pour na Tozalana Suisse, Tokumi Sanzambe, c'est 23 novembre à partir de 19h na Lausanne. Donc, après Lausanne, on a sur Paris pour na sala. Prestation na concert il y a Maman Laure Mbongo oui vous allez le 8 décembre je crois que j'ai oublié le nom de la salle non le 8 décembre le 8 décembre à Paris les 10 c'est les cas qui na les 8 voilà les 8 na Paris et puis on a des dans la direction pour nous à Kinshasa. Merci Botali Bisso presque mingi Bisso to mais n'a pas si numéro na ngati hein il y a téléphone ça au permettre vas-y sur ba déranger au terme. Ah ouais, non, bah, déranger ngate bateau bazan pour ça au contacter Bisso pour na ba production, pour na ba prestation pendant que tous en Europe ah bon contacter Bisso na plus 243 999 0 211 99 plus 243 999 0 211 99 soit na ba réseaux sociaux. Dieu merci à Tutuna. Merci frère Nabiso, Dieu merci, merci na équipe technique, il y a Marno Tunga, Michel Kombe Egler, merci na yo, Botali Biso presque partout, merci na assistance toujours à côté, mon ami manager international, Bémission Yus Botalaka, on a présenté à Ezalaka gérer toujours na manager Moko Fancy Miroir, Botikala, Kimia, na Mabota na Bino, Biso Tolo Baraso, King Yesu, à son guité, tout ça peut parler Bino, prochain numéro, Kimia.